to côté de ata mususu donc même Maman Wenge ça les spirituels Maman Wenge ça les spirituels Wenge nde babimelaki na ndenge na kono bate ba yo clôturer mais ba yo pesa signe moko boye signe wana la kisike reine na bango ndenge zalelaki na ndenge bazo clôturer reine na bango po mutu moko ta otika internellement utazaka éternel era nzambe ba jibe mpia na grand prêtre Blaise Boula Adolphe Dominguez ba viewera ba bima pana ba uta place monte mais talé alaki et puis au monaki mo pepe na bango ndenge zala yo ça mokolo ko ba Wenge te na ngina sama makambo kwa ba Wenge te mena lobike on dirait ngana li pasa na ezana ba orchestre musu na lekaki na mati 3 fois pour ekata ba yembele ba vocal ba yembise ba vocal ba memie ba poto na musique na biso ba pesa pe mutu mwasi ba pesi pe basi ba pesi ba bilamba ba pesi ba boxer ba pesi ba pantalon donc ba salelo nyoso yuri ngata bongo te te mtabongo tengela ngande faut tengela ngai ba lokola obete pe na mpia est ba bimisenga oyoka disque mo boye mutabi yoka kolela ya mwana ba orchestre na biso ki chasa rokota orchestre ya bato ozana talent wana étoile mais grand prêtre ataliga on a ba talent na ba étoile bo oy abano final siko na musique akongoza na mite na mite na zana minde ni to beta orchestre moko te to linga ba sisiga moko te to tambola esika moko te donc na ko longolela mba rumba na lati animation na no voix musunia donc na ko ganga pena donc oyoki kana gangi na ko kuma UPA na ko kuma animateur na ko mais siko muto ana UPA mais ka pese rumba o ande lulemo opi rumba et ramakelele te ba doser musique l'accès charme na occasion kitoko Toronto City et pesi yo mwana Congo po okoma tata lopango oui tata lopango tope mama lopango awa na maluku concession ya mbinga Toronto City amemeli yo ozwa na yo lopango avec 3500 $ américains ya pamba côté accessibilité 6 mètres na motuka oza mobimba et bon nzela yango bien urbanisé avec espace vert ya kitoko espace ya G ya yititi bakisaka ba magasin pe lisusu marché ya mbinga ekotongama awa kolekata marché central ya Kinshasa tala paiement nango eza simple soki ofuti kaka 1500 $ américains na yo oza mobimba pe pona le reste okopesa 400 $ pendant 5 mois mbala moko lopango ekomi ya yo oyo elonga te ozalaka na mikili ya poto otinda mbongo ono kwalia o tata mwasi a détourna lelo fini makambo wana grâce ya Toronto City benga ye kaka na ba numéro oyo okomi tata lopango o assurer avenir ya bana na yo oui dia changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tele mone na miwa ya nani chez Djonga de Malolo
Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin Bana King Bana Dar es Salaam Bana Poto Bana Mokili Mobimba CTF Moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandankala Twende X-Bass Marandura Bana King Bana Dar es Salaam Bana Poto Bana Mokili Mobimba CTF Moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandankala Twende X-Bass Marandura Frank Stemai. Chers amis fidèles internautes, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à travers le monde branché sur Africa Info. Grand merci également à tous les amis de Frank Stemai. Merci pour tout le soutien. Je me suis déplacé avec l'équipe, mesdames et messieurs, pour venir assister un artiste, un musicien, un talentueux. Lui, c'est Bijou Lionel Messi qui est à Kinshasa. Je vous dis, croyez-moi, qu'il y a une chanson qui fait bien sûr du succès ici à Kinshasa. C'est Mangwele, le vaccin. Donc Kinshasa est vacciné, le Congo est vacciné. Alors je vous amène bien sûr cet artiste, un musicien. Il vient de commencer sa carrière. Il a besoin de vous, il a besoin de nous, alors soutenez-les. Je vous donnerai bien sûr l'occasion de le découvrir au travers de cette émission ici, bien sûr, dans son siège de répétition. Avant de nous présenter bien sûr cet artiste, je fais un clin d'œil à un grand monsieur, Yagabi Akaboé. Il a tout fait pour que cette émission ait lieu. Lionel Messi Bijou. Frank Stemai. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Grand prêtre, voilà mon abaxé lui. Pas grand prêtre, voilà. C'est toi arabe, bateau. Comme on appelle Nana yo aussi. Bijou ne dit santé. Papa l'ende aux mon arabe. En fait, on a problème c'est que na yoki sangono moi trop. Na yoki natali ba clip, natali qualité à boulot ça là na ba ki non na ko tika la indifférente. Il faut que na faire découvrir bateau balinga biso en Afrique, il faut plus de 150 000 au Balandarabiso, Balingarabiso, alors non, on va découvrir que Moussa Lozarosala. Bijou, les lots en Kinshasa. Est-ce que bateau bateau la biso baza partout dans le monde, bako découvrir rien? Ouais, les lots, naza na pona bango, donc Bijou Raza, jeune artiste a bandi carrière solo, si capé a un album na ya liboso. Congolais les soso. Donc musique à mbongo na biso batu nyonso ba yebi yango ke ezaka na force ya makasi. Et puis nde na lobaka ke musique à mbongo na biso ekoza limité te. Kolala kolamuka ba surprise ba tozala. Donc surprise il y a 2022 yango quoi. Bijou Lionel Messi. Il y a des surprises. Il y a 7 fois ballon d'or surnaturel descendant de David, serpent de Moïse. Ba ko mbebele na no bandi makambuté. Tika ba ko mbebele. Il faut que tu aies un peu ezali na ba ni nango différent. La signification. Donc on a oublié que descendant de David, serpent de Moïse, on va comprendre déjà, donc tu vas comprendre. Moni Jésus-Christ a bandaye goloba na ba parabole. Ezali po ba oyo bazana matoi spiritualité ba comprendre te. Ba oyo bazana misu spiritualité ba monate. Et quand on a un simple car on a direct mais ce que on a bandé koloba na ba proverbe ezaki na raison o etinda ki e aloba na ba proverbe on biso to ba croyant ngai nazali croyant ndima Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, c'est ça. Au bandé carrière musicale d'elle. Zongi na ngana okuna. Zongi na okuna. Bon, na beti pena na ba orchestre belete hein.
nabeti na orchestre bilete malgré ba surprise to ba histoire mosusu na ba bandeli boye fo na bomba nano fo batu ba comprendre que to ko solo ana mais na kozala moi réservé mukie pour nani na za réservé pour eza débit omoni débit et c'est na foza na moi ba principe mo pour oroba na koloba maramuso zoloba bat ba omona ba juger na ndenge na bango ba mso ba omona orgueil ba mso yo biso to ba kinois to ba congolais to binde marambetal et comme la biso passer na yo te quand même et comme arte passer na ngai na koloba mais na obino ke ba bloko mso ba mike o ko filtrer bato na olingana lo bango te na garder yango nanu na nga bengana na orchestre na yo zo bomba ibo te ba bengana na orchestre te mais ezana ba orchestre musu na lekaki na mati 3 fois pour ekata. Tu as hésité, je pardon. Le Messi osa hésité. Qui est habitué tout droit, tu comprends bien. Franck Stéma, yo moni lelo na bandi carrière na nga sika na lingi te batu ba banda ko ya ko tshela nga ba biloko liboso ya carrière na nga ko eza na e bandeli. Mais elo mona oloba na monde entier pe ba congolais nyonso. Histoire moko e bandi avec garçon. Histoire eza ebandeli mais bamisana elongi yango bamisana nango merci obandi musique wapi na orchestre nini na mboka nini bon ngai na bandi musique na orchestre mikie après orchestre mikie wana na yako kota empire bakuba ah non na pepe kale te bona ajo na zala ngona ngana na pepe kale to donc ba orchestre oyo empire salaki donc kokabona vie bwingi donc bakende photo wana na Germain Kanza baby Germain Kanza mutaimba album cocktail ténor nyonso wana oyo ba mishu da formanga yo wana d'accord muta formanga yo wana donc ayako pesa ngai charge ya ko interpréter pepe kale na tigala archive na RTNC moi à 15 ans 14 ans mais aoyemba pepe kale il faut que le moi pepe kale pardon ole wanga hôtel biso héros face pela immortel moi pepe kale eko sala biso bien bandeko bo pesa nga deta na do bosunga biso eko sala biso très bien deta na do grand prêtre Paul Wanga na di Nzembo yo ici vous hôtel biso na moninga na yo gabi à Kaboué avec beaucoup de plaisir. Bo pesa nga monano na yebi yango France Stémaï oyo wakaipotele ikandala namoni lokola ndoto aswala tiki litoko natuitakaba bayelisima kopikikini malebo anatoboko
Attention au micro. Bosunga biso. Ça veut dire que lelo au costa la no combo na Kinshasa. Au costa no pe leader. Il faut un leader au Bohemba. Parce que la musique est continuellement mon boulot. Talent. Il va nous se remarquer. Talent, il va nous s'exprimer. Quand il y a Lionel Messi. Avant Naloba. Obini. Talent et Salim Moussalana. Obini. Nayaki na posa na za réservé mais na comprendre que yo lingi na za réservé. Biloko boy. Omoni époque tokomi. L'époque tokomi to na tamu soso. Il y a un grand prêtre Salvatore Abaki pour redémarrer le monde. Et puis le monde est redémarré avec Lionel Messi. Je suis là. C'est le point de maman la science. Les gambas science. Et banda kalame. Na yoka déjà batumusu pe balobela la science batumusu omoni banda na annoncer album nanga ezaki accompagner na slogan wana mais oyebi ka ande batu ba pembe na biso mususu ayoki yango bo azwi yango akina omona artiste mo bo akomi koloba science eza nango simple science eza ka kindokite science ezali force spirituelle oyo ezo accompagner moto ekoza la côté nzambe tout comme ekoza la côté mususu yoza côté ni Yoza côté ni. Na yebisa que Jésus crée abandonné koloba na ba masese. Masese c'est important na moment na carrière na. Donc na préféré na garder na no na se dévoiler. C'est très tôt. OK, toujours respecter ma décision na. Tu n'es pas obligé de respecter la décision na yo. Merci. Bomba banzungu na yo, bomba mettre découvrir la kaka. Merci. Pour tout ça derrière yo. Merci. Alors tant que yo aussi c'est qu'on un empire. Ma petite charge interprétera le grand éléphant pardon, paix à son âme. Au qui nous est l'année après qu'on mette un empire et au salaire qui si on comme moi Eden on a tiki yango et au salaire qui Eden est recruté par musicien à Kinshasa. Ouais. Eden Musica. Eden Musica. Pour Eden Musica maintenant on va à Nairobi. Ouais. Bah déplacer la maison à Nairobi. Donc biso tu as une délégation à Soukao tu connais ko kota orchestre. D'accord. Donc tant que ko kota orchestre et puis tu es na Eden Musica je rappelle les orchestre monene ya bana lingwala. Mais que na mini ko vanda et vendre à l'étranger après ba makambo na bango na ba wenge bango bakanga bisaka bakina ko vendre à l'étranger. Après to rozonga tant to rozonga siko makambo yo koya na maboko nanga mais tant to zaki libanda na zaki mwana muke ya batutu. Mwana muke ya batutu mais tant to zongi makambo yo koya na maboko nanga et puis to déclasser combo ya Eden Musica ezate na moment où eza Belém donc Bijo Lionel Messi. Dans la minute yo au changer combo ya combo là. On appelle ça un combo là. Bon. Ezali idéologie mo bo ezali na tactique ya sika. Tactique ya sika na ko tchaba combo te ke ba combo mo bo yo et ça là déjà ba makambo na yango. Donc tu préférais que to full artiste que to full la combo. Alors, belle musique et beau tami. Moi, on dirait moi un peu plus tôt, et puis très tôt. Parce que na talent, on a pourquoi pas au côté d'un orchestre, moi, ça fait succès, et pas grand mot, peut bolelo, à un mouvement, na ebeta bandoule, à faire voyager orchestre na bapoto, au préférence à la carte orchestre. Moutouanga sala elo koana o azo se sentir qu'il est capable de. Des fois que bien de la place mon. On dit que wenge babima ba uta pas mototé. Mais on dirait histoire wenge zozonga. Et pas nayo. Mais musique congolaise est une force même spirituelle. En fait, tant qu'on a besoin de moi assurance, assurance là on est sur quel plan? Financier, spirituel, musical. En fait, est sur quel plan? Assurance là on a. On est biso ba chrétien, to se baza na foi. Mais ce que oyo ezaka foi te. Oyo ezana talent, ezo ko accompagner. Ouais. Donc Rosa na foi mais so musala ezate. Eza moins compliqué. Ouais. Oyo eza talent, ezo ko accompagner. Musique congolaise ekotika ko bimisa batu lelo te. Ekotika ko bimisa batu lelo te po
grand prêtre Taboulay bazalaki, Luambo bazalaki, Vieux Quadra bazalaki, mais empêcha qu'il était battu Moussoubaya. Moi, ta mort, et salut le roi, sur le roi de musique congolaise et télémi. Mais la musique congolaise est tambolaka. Ils ont continué comme ça battre chaque jour. Et tambolaka spirituellement. Ah bon? La musique nabiso est une force. Force de la musique nabiso est la physique et spirituellement. Donc la musique congolaise est stoppée tout le téléma. Et pas un mot, moko to mi balete. Donc après bambola bombo na réalité obligatoire attention les engagés mutu mso ya nasi. Ouais, très déterminé, on comprend, mais les lots on zobeta ming ba wenge au cours de sur orchestre on est Kabona qui 25 ans après ba yeko zonga so ensemble ba ça l'événement na stade des martyrs yo zana Kinshasa au vivre ngo au par rapport à Kobandea Kobotema orchestre on histoire aux anango na les lots ndeko to bon na za la clair malamba wenge concerné nga vraiment te na bendika moi et le moko au bateau belé bazo comprendre te bateau belé baza physique baza spiritualité bateau baza physique baza spiritualité ba okamo roi ba makamba boy jo oyo ba assurance ani donc nangina lo baké moment où tu commis toi en 2022 2022 sur le plan spirituel tu en as tamusus mais au moment que bateau ba spiritualité ba comprendre te que tu quotidien na tamusus mais ba o ba spirituel spiritualité ko zala na bande mususu musu azala magie musu aza mais ba o ba spirituel ba bi que tu commis na tamusus 2022 tu quotidien na tamusus donc même maman wenge ça les spirituels maman wenge ça les spirituels wenge Yangana kota kuna tema ya loko kotinga c'est pas mal baza ba vient biso ba tombola lokumu ya musique ya Congo nde ba bimelaki na ndenge na kono bate ba yo clôturer mais ba yo pesa signe moko boye signe wana la kisike reine na bango ndenge zalelaki na ndenge bazo clôturer reine na bango po mutu moko ta otika l'internellement mutazaka éternel era nzambe très bien. Pour me cacoboulete que yo tika éternellement pour un jour on met la poison. On pas on met la poison. Mutatika la wana ka éternel. Akitarate atika la wana. Mais biso batamokili. Ya on resala temps après temps wana mususu aroya munu du pat. Pour eza loi nature. Mutatika la wana ka eza grand prêtre créateur des cieux et de la terre. Biso batamokili on resala temps après l'équipe, c'est normal. Il s'appelle Bijou Lionel Messi avec son orchestre BLM Musique. C'est musique à Yakunate dans BLM Kara. Donc Bijou Lionel Messi. Tout ce qui va. Donc musique était. C'est musique à thé. Très bien. Tu sais évoluer la vision, comprendre que il parle. Mais ce qu'on zongi na orchestre, na album bala mo Bijou. Baringa bayara malé mais na ba single. Amekana no terrain. Est-ce que ba yoka nga est-ce que ba ndimanga toté. Malamoko un album. Na un album mais toujours mi mango na stratégie. Au moment que tu vois que ya tu as 8 chansons ba moko na terre. Mais tu as 8 chansons. Tu bandi na eloko mo. Nga ezali débit. Au moment débit faut makamuno ce qui est na stratégie pour percer. Donc tu bandi na eloko moko. Eloko moko wana nde vandeli batu. Pour ça nde vandeli batu. Petit à petit il y a les bossos, bozui, bozoami, balé, bozui, à misa, tu bozui à 4, bozui à 5. Ainsi de suite. Et là, on est en les bossos. Et là, on est album. Et là, on est les bossos. Album, les bossos, on a eu des chansons mangouélé. Oui, ils ont tambola, oui, c'est la promotion. Mangouélé. Mangouélé. Il y a déjà la promotion. La rose en Dieu numéro 1, à un moment où on a promotion. Et puis, tout à la libosso. Tout à libosso, bandeko bana Angola, bana Afrique du Sud, bozana Amérique, bozana Europe, partout à travers le monde, je vous dis Kinshasa, ils ont vacciné. C'est pas moi dans mon bal, vaccin. Ils ont la moussa. Je le dis en connaissance des choses. Si on a une opportunité, une occasion, pour découvrir en live ces beaux morceaux intitulés Mangouélé avec Bijou. Lionel Messi, pour le plaisir de Yadjouchongo Ndaïmene, la terre avantageuse qui nous regarde depuis la ville de Paris, mais aussi Yaouli Mouchen et les codes mondiaux. Tu as un talent, et puis on va revenir pour continuer cette émission. Micro.
Aïe, ouais.
Vaccin, Mangwele. Je vous dis, Kinshasa est vacciné. Et aujourd'hui, comme le monde entier découvre ce jeune bijou, Lionel Messi, merci donc à Isaac Maï, l'homme à la barbe blanche. Mangwele. Nazana. Mangwele Zanzembo, grand prêtre Eldo. Eldorado. Ah, on dit Marano facilement. Bon, on dit matin. Au chacun là, tu es bien, on peut s'en changer. Mais il y a un babylone on a un 4 albums, on a plein d'albums. Ah ouais. Donc le roi on a d'autres salamoi, on a un gaï. Au point qui est pour aller. Tu bandis naïe. Après on a un gaï. Ni est-il que tu prenais comme parolier à travers nos albums? Nani vie Eldo. Eldorado. On moni vie Eldo aza mélancolique, banzembo naïe ezalagana. Ezala très profond. Donc ngaipe nazali mutumo bonalinga banzembo eza mélancolique pour na voix nanga. Donc pour na kota batu na mona banzembo a Eldo, ya vie Eldo eza bien pour nanga. Au travail mingi nani na chant. Pour te dire que na chant nayoka grand prêtre Pépé Calé. Ouais. Nayoka général Defao. Ouais. Nayoka grand ninja Madilu système. 3 personnes nga travailler. Travailler bango wana misapi. Mais le na koma obakisa pi mutu moko. Ouais. Nani? Na koma obakisa pasteur Moïse Mbili. Ah bon? Ouais. Ah mais c'est bien la ça. Réserve de l'Éternel. Ah ouais. Tu peux essayer mboté. À ça peut na marcher dans l'album Royal. Je crois que ça là bien, ils ont très bien bande baota la yango. Et puis clin d'œil spécial na tout baota la biso merci ko la première dame de Lausanne. Même si vous comprendre été. Na travailla Pépé Calé, Grand Ninja de Fao. Grand Ninja Madilu Lelo na koma ko yoka mutu moko. Donc on a travaillé mais na koma ko tchila yoka. C'est ça. Le pasteur Moïse Mbi, la réserve de l'Éternel. Bah j'aime bah il est là. Toujours qu'on peut nous arrumbiste donc côté peut na rumba. Ya makasi. Ça la peine bien. Ya makasi. Ah oui ça ko bébé. Obi. Teresa ko winda wa. Mwana maele ya banga raté ba ya na bana maele mususu to mwana maele ya banga raté soka ya kuti bana maele mususu. Ya musala kaka donc mutu na mutu asala musala mutu na mutu a mais ezwaki temps na musique na biso bat bayebi yango pona ba chanter. Bat bayebi yango pona ba chanter tozala na bayemene tozala na ba Madilu tozala na ba Pépé Calé tozala na ba Papa Wemba tozala na ba Vie Wendo bat bayebi yango pona charmer comme ita moko ba chanteur capable bazo ya penate. Bambrière bazokota na makambango na robenga mutu ambrière te po musala na yango wana mais bato baza capable bazobima soupe parce que mona mayele ni so mona terrain parce que na bien ndenge yo bino lingela na moi mélancolie na emo boy pour se perdre wana natanga komba mutu ah tout que na biso te mabeta ba collègue na yo ba bine minute quand même te ngai na moment où naza permis à autant komba ba obi pourquoi en fait il a polémique mais ozo ka pe baninga ozo ka Moïse na ba bailo mo bo luka ba tout temps mususu ba le finga na tretobo te ba fingo te ba finga na la compréhension to bundala na musala po musique lelo ekomi bato ba komi ko luka ba base ouais na sens ni o kuna fingi wana fingi kuna ngai te donc ngam na 5 ngara okota bilo abongo te donc ngai ngana tanga 5 sala nde musala yo pona c'est ça. Pardon. Na ba jeune. Tout ce que na ba jeune hein, ba viete on ngoli bango. Ba jeune. Bon. Na banda. Nga avo otengela nga bato. Faut za la moto oyo a se remarquer yemoko. D'accord. Te moto moko uta ikuna. Ba yembele ba vocal, ba yembise ba vocal, ba memie ba poto. Na musique na biso ba pesa pe moto mwasi. Ba pesi pe basi. Ba PC ba bilamba, ba PC ba boxer, ba PC ba pantalon. Donc ba salelo nyoso. Yuling bata bongo te. Te mtabongo otengela ngande. Faut tengela ngai ba lokola. Obete pe na mpira. Est-ce que ba bimisenga? Oyoka i disque mo boye mutabi yoka kolela ya mwano. Donc mutu o ngai to musuna ko lobela eza inosibita mususu malgré Vodacom pe. Ezalaki derrière ye pour battre bamona ye mais mutu na ko battre musu mais ma medi ne pena muto basalela nyonso
Pe bazo continuer au saler là. Et puis yana batu musu bazo continuer au saler là bango. Te mutu musu bako saler là mais asa pe na talent na ma. Talent eza mabete mais est-ce que talent ba découvrir que et pas na yo moko. Ba découvrir que on à travers moi. Pour ba bazana ba talent pe bazana bango. Yo kasi ba baleki nga bazate bazai putain. Mais mutunde mutu asala que a imposé pour ba orchestre na biso ki chassa rokota orchestre ya bato. Ozana talent, on a étoile. Mais grand pote atali ga on a talent na ba étoile bo. Oh. Abano final. De ce qu'on a musique à Congo na mité. Na na mité. Na za na minde ni to beta orchestre mokote. To linga ba sisiga mokote. To tambola isiga mokote. Bato bele na tala bango na TV le roi ka ndeba fan batala na TV. C'est qu'on a félicité on a dit maman ngwele na ba musicien. Ah fuck c'était mal. Lionel Messi. Yo oyebi monde ya musique na biso ndenge ya la. Bat ba oyane na ba crèche na moni nde bato ba crèche. Ah ta mokote. Oh. Mudaye mba boyo kasina na ngwa ondima abanda ko abanda olubila e. Ba obata manana. Mais Orubata, Matina, moment moro, on a choisi. Oloba. Ntaoye mbabu. Ba okanga ba good, so ebite. Musique mbongo na biso balinga mutaya te. Babanga mutaya. Et puis mutango so aye fala ndunda. So ba moni oh bena ke bana o. Ba tundo so bana gara. Mais ndena lobaki na olingo lobebele te na za la réserve. Mais est-ce que le Ben peut automatiquement de featuring album on a terre. Featuring yate? Naïe bakit. Featuring yate pourquoi? Il fallait na l'obité que na osala featuring te na osala featuring mais album na nga liboso il fallait ngai moko na ya. Yango moni na oyebisa OK. Medine te moto kuna ba sombelage ba pantalon, ba MBC ba vocal, ba sali ba tumusu ba kana ipona ye, ba memi poto, ba lukele pe wana te. On a déjà ça il a une notion. Donc il y a celle qui a continuité. Voilà il y a bien ngo. Omoni mutu déjà au basali la une notion. Tant comme na carrière solo ça continuité anda ko utaki. Pour kuna déjà balakse pas bateau. Kuna déjà basali la game makamno so ye abandika kotambola. Donc mutabongo rolo banabiso Oro banabiso mara mususu to croire yote. À comprendre. Mais ba vieux na biso le roi ya wenge ba Jibem Piana ba grand prêtre Blaise Boula ba Adolphe Dominguez ba Viewera ba bima pana. Et pas mututé hein. Ni Sosoliso ni do ba uta place monté. Mais talé ala ki. Ouais. Et puis au monaki mo pepe na bango ezala. Yo ça mo ko ba wenge. Te na ngina sama makamlo kwa ba wenge te mena lobike on dirait ngana li pasa na. Siko bana mari na mona cohésion za makasi. Ça fait combien de temps de pause bon ba misusu bazana o bazana si ma chef d'orchestre nanga azana adjoint e ba baza na tina ba on peut voyage na tina bango Dubaï ba o batika na misusu na recruter bango bani musique na Dubaï bigeza rapina te ba bani musique na Dubaï te nazaki na bango mais to kindai na bango po bazana banzembo ba yembi ba participer na ba image d'accord donc bango nde bazala ko l'ambassadeur ba o nyoso tika batika liwana na recruter bango ka ba mikolo ka ba to beta quand même ndebo umeli donc le roi yo féliciter bango bravo bana mai bravo c'est album ndenge za botuzo boka ndamu to la plateforme de téléchargement banzembo ça déjà to bande album déjà nous surtout les ango déjà mais toujours présenter bato eloko moko et les appels à misusu et puis mi balé mbala moko nous ça combien de titres na 14 titres 14 d'accord na 14 titres na 2 génériques na barumba na pe na ba blo musu na kimi ne yo bige ozo kanga na rumba mais ndo ozo kanga rumba wana pour asate que na telemi na rumba na yende na rumba pour ça na rumba te banga ba identifier ngalo wa UPA pam et nous avons malheureusement même qui hein malheureusement mabe eux sont ba mission mususu UPA ils ça bien nzambe na ngate eza ndenge ba kinois tolobaka pour kombo musu ya obenga ngo zate to benga ngo ka kombo mais musique ça était ka batu bien voilà
musique était capable de faire OK. Les gens sont réservés mais au bout ils sont réservés. Donc le roi Mamakamso est se défendre. Faut na lobaka. Omoni musique rumba oya mboka na biso. Hein? Et musique oyo eza pasi koleka ba musique tout ya monde. Rumba. Muta ko sote. Muta oti na rumba. A chanzaka bilongi. A comme animateur. Générique moi eza flamingo. Ngam na boaki ngo et puis ya générique na. Ah bon? Ça va être animateur mais na boaki. On reprend. Donc on a rolongolé lamba rumba na lati animation. Na non voix musounia. Donc on a ganga pena donc oki na gangi. Donc rumbiste ala tarababi teni ya bandenge nyos. Na ko koma UPA, na ko koma animateur, na ko mais ko muto ana UPA mais on peut se rumba o ande luleme oki. Quoi ni rumba et ramakile l'été. Ba doser musique, l'accès charme na. L'accès capacité à voix na. Mais la musique mususu no ba décaler ba DJ Rafat ba beta wana. O la musique est na makelele mutu pa yena na ba makelele. On est en facile. Mais rumba et puis so Hollandais ba tebele to benga ba UPA na Congo. Hein? Mais na rumba. Et puis qui m'a rendu à qui m'a pas s'intégrer. Mais là de la zabo rythme et tout. Nana babilo rebelle ko to na boyo kite. Bon la biso moto ça lango étape par étape ko ça la biso vrai bien. Donc pour te dire na terrain nyonso o ba Shanghai. OK. Mais on doit y la période, c'est vrai talent eza na moni bien makamza organisé awa ezoke na biso vraiment bien mais avec tant pena o eza moment boya mabe moment o bah ça peut voyager qu'un dépôt comme un problème parce que quand ça qu'on a phénomène combattable Covid et comme na mboka talent na yodo yimina moment nga soke ko kisami ekiparate ke okuta nini na terrain okuta condition nini okuta so condition nini ngonga mwana nzambe soke beti ekiparate condition okuta donc mambo olo balanga nga kuna o s'intéresser na ngote ozo bangano lote na yebi kutu ngote na mutu nanga nga izaka ke makambo bandi na obai ke elongo fo bakanga ngo bien. Lionel Messi. Il s'appelle Lionel Messi, mesdames et messieurs. Et merci au monsieur le président. Spero Soler, il y a Majdel Matota. Grand merci également à Alain Dinamo. L'homme surprise agréable, Bogati na poche. Il y a Madjani Sambakondi. Salon de Dimanaka à Bruxelles. Dekos, Mokoko. Clin spécial, sans oublier l'ami des stars, Diezola. Grand merci à toi. Je pense également à Mbouta Lombi. Et puis, Kouloutou Nangaï, Nakobo Sanate, Jules Dikando. Jules Dikando, Motema Yamapo, Finini. Merci pour tout. Les boss Djonga Okula, talent yango, je pense que vous avez pour que vous découvrir ma moulin au Kenda. Si vous avez tout d'abord, est-ce que vous prévoir pour la sortie officielle? Il y a orchestre, il y a album, bon concert, il y a plein de concert, Royan en Romain. Douana nous na un promo. Faut comprendre que attendez na olo baboye na artiste na Yesika. Na olo baboye pour na zana ba assurance na ngebele yango moni na obanga ko lobate. Mais faut y baquer. Ils allaient ba première pas. Mais même presse congolaise bazana une grande histoire au bandi na garçon. Ce qu'on dit au beta bato c'est pas bon na yo. Ou interpréter Pépé Kalé en tout cas moi je dirais même 9,5 sur 10. Merci. 10 sur 10 c'est ça yemom ta yemba. Ah. Na personne na ne ba loba photocopie. Bien. Merci. Parce que mutuma bino fait na nga faut ya obeta. Bobo. Te na oboya te. Muto wa pesi mbongo na ye na oboya te na oya. Na oya obeta. Pour mutapesi mbongo na aboya rambo. Ouais. Mutapesi mbongo mais biso moko tozana na envie wana te siko. Tolingila to me manao makamna biso po bat ba mona mangwele mais ezana deuxième eloko roya. Ezana troisième eloko roya. Et na quatrième eloko roya. Est-ce que na nyonso wana borobika? C'est ça le problème. Alors, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter déjà. Je pense qu'il s'appelle Lionel Messi. Sincèrement, on a un fan, il y a talent. Alors, l'un des talents, il y a la musique congolaise, Yango, il faut te soutenir, tu as poids, tu peux espace, tu peux se moyens qu'il faut pour que
à s'exploser encore davantage. Parce que, je vous dis, mais Zemboto qui a loba. Musique Nabiso et comme comment bloqué à partir de Nabiso. Ah ouais. Si on a bien parti de Nabiso, pourquoi? Au moment où on fongoli mutema. Mais c'est moi qui n'a pas été université. Mais c'est moi qui n'a pas été starté. N'habite on dirait que non vedette était. Mais vous avez ça chance. Mais contraire batumususu, balingi lungasike yate, balingi mutumoro abimisa ta voix te, balingi yo ta voix mutumoro te. Kwa nini azana masa na yemo kuna. Wana tozo bomba musique amboko na biso. Naza mutu na donneur de leçon te. Mais eloko e chokara photo lo bango. Eloko ezali ba anti valeur. Photo lo bango. Mondri no mabundisi yote. Obandi na okasika, usali vaccin na yozo beta nango. Mabundisi déjà. Papa ngai. D'ailleurs biso ke batu musu nde ba mona ngana nde ba bandi wana donc ba mi ko ningana papa. Asu na position te. Moni batu belé gloire ya mokili. Ba mona ngolo rola. Mais mokili au faut bat ba ba ke to tikam. Tout est vanité. Na kati ya nini wana donc succès et ko ya bandenge nyoso mais mokili ya biso te grand prêtre nzambe aotika la grand prêtre ko lingate ko sala mutu mabe pona bozwi ya mokili vanité. Paulin Wanga immortel, merci également à Yagabi Akabo et pour tout. En tout cas, nous sommes très reconnaissants. Toujours chité na biso déjà na bi ba te bele ba otalo surtout na Angleterre, ville à Birmingham, il y a José Moulumba le Bogard de Birmingham. Na mère na biso Beni Penda Moulumba, Lionel Messi, na betreko le solo yeyo. Et puis Babi Kalunga, je pense également à toi Noël Okito Black des Dons, bande quoi Dijon, merci. Bosé Belé, il y a Oli Mouché Niklande spécial à vous au code de Mboka. Et puis Alibo la Mokonza Dijon, sans oublier bien sûr Guilhem Voutou, Fiston Zala, toute la famille de Dijon, je pense à vous et on est ensemble. Je vous présente bien sûr Lionel Messi, Opel Elo, Aeko. Tchab empreinte naïe dans la musique congolaise. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Lionel Messi, Tomochité, je pense que Chaton Kolo, Azawana, Rota la caméra, ou passer message avant de passer dans le deuxième titre dans l'émission Lelo. Il faut ça la bien. Merci. Nous s'intéresser mingi na ba diaspora bande na biso ba libanda to ba africain nyoso que artiste moko abandi carrière solo na ye aza congolais comme na Bijo surnom na Lionel Messi. Donc on a aussi beau soutenir ngai beau pesanga chance beau ala décider donc musique na biso et c'est ngai mutu moko aya lisuso aza capable on dirait mutango rose ala ye. Merci. Merci. Numéro manager mo eza to ko facilement. Bon numéro ezali que ceux qui bolingi bo contacter bo benga à partir ya Mutasimbi Maramno sur Joël Moulumba. N'a habité. Joël. Voilà, peut-être au téléphone, tous un numéro, et vous savez bien, il faut communiquer parce que vous avez un problème. Donc, pour avoir l'artiste, pour la production, pour toute forme et soutien, alors appelez ce numéro plus 243 90 ou 90 pour la France, 60 22 693 ou 693 pour la bande et à France. Je répète encore, plus 243 90 ou 90 60 22 693 ou 693. Voilà, un numéro pour nous Bijo Lionel Messi. Donc, nous avons passé Lionel Messi. Et puis, vous mettez la plateforme sur les réseaux sociaux, Instagram et animés. Instagram. Bijo. Bijo Mbongo. Voilà. Bijo Mbongo. Instagram. Facebook Lionel Messi Bijo. Donc, le mot bon officiel. Vous mettez Bijo Mbongo sur Instagram et puis Facebook. Bijo Lionel Messi. Je crois que vous tombez dans le contact artiste. Merci. Alors, Bambo déjà, tout ça, c'est un pour tout ce qui ouais, Bambo, on a fait ça, on a
pire vie nanga namoni immortel olewanga namoni grand prêtre Eric Mandala namoni Alga la révélation namoni grand prêtre Jojo Mandiki mapata pire vie nabosanité Bari Tukolo nabosanité Ipo Mufwele nabosanité Ami Sinzao donc Lionel Messi toujours 7 fois ballon surnaturel descendant de David papa na chance les serpents de Moïse. Ami Sinzao, clin d'œil spécial. On est ensemble. Merci également à Jessica Njoli Amba Imani. Je pense également à celle qu'on appelle bien sûr Gilo. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Djonga Okul également, je pense à vous. Bandekoto Balungabso travers le monde Bouzé Belé, Germaine Kisungu depuis la Suisse. Nous pensons également à vous. Alors, Lionel Messi, natiki bato na boko na yo, betela biso rumba moko ata générique soki pe ye bo mélanger les biso kaka. Na moni le roi bazo saka na ba saka na bloko na nga pe na moni le roi na. Sikino. Na sukia. Ah. Bango ba saka na. Te meto te le matwa découvrir bien. Ça chonko le aider biso tout. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est l'artiste, c'était l'artiste Lionel Messi dans cette émission bien sûr musique active. Merci également à celui qu'on appelle bien sûr Isaac Maï qui nous a assisté aujourd'hui. Merci à Château Polo qui était là pour la réalisation bien sûr de cette émission. Merci à ce grand monsieur également, Yagabi Akabou, qui a tout fait pour que cette émission puisse avoir lieu. Merci beaucoup à vous et à tous les amis qui aiment bien sûr Africa Info. Partagez, likez cette émission et continuez à vous abonner. C'était bien sûr Lionel Messi pour vous. Et à très bientôt. Au revoir.
Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura.